Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis public. Yeah. Dekunaga na zaku ebiso. Mbote, Baniko Balandi, ya émission na biso encore une fois, ya avis du public. Ezali bongo wabino, Didier Masuki, mobile mandefa Pembe, toujours né dans l'Obaka. Bandeko toyaka toujours pour nos pèses, toujours ba information. Oyo et les karanambo cannabis concernant ba artistes, ba politiciens, tout consort. Voilà. Lelo toye bongo ko pèses bino sango mususu ya lelo. Kasi boso ya ko banana ko pèses mbote toujours ninga zakana ba oyo baninga ka bongo émission à vie du public. En commençant par Fex et Bofenda à l'Italia. Donc le véritable Bandera. Donc bango tout na ko pèses ko mbote bango ba soutenaka émission oyo à vie du public et na bosa ni pété Igola Ndombele na Katia Lyon bino bo soutenaka émission à vie du public 61. Les loto ko pesa sango bandeko bozo komona na photo oyo artiste na biso oyo boyebi na kombo ya Poso azali artiste oyo asala bongo na ba papa lokuli asala na bango Poso ye oyo bozali komona na video awuti ko sala bongo accident munene makasi et sali pasi mingi bandeko awutaki bongo kotika mobile na ye na nzela quelque part accompagné mobile na ye et na retour na ye boyebi mboka na biso Kinshasa circulation ezana malamu te bana wewa bataka ba casque te ba roulaka n'importe comment et wewa ezalaki na vitesse ya kosakana te et ramasaki ndeko na biso ya mwasi artiste comédien o na kombo ya Poso toute vidéo o pona boko koyeba ye elongi na ye peut-être mso bosa na kombo ya Poso Yewana, beaucoup de maman Arlette Zoua, na 4 pièces oyo. Azali ko jouer na groupe ya Prince du Rire. Ya papa Lukuli na papa Ngaloufar, bazali ko jouer ensemble. Poso asala accident makasi batongie 256 épingles. 256 épingles. Donc, ils ont facilité bandeko ya on te donne que toi annoncer bino ni to message on peut ça nous toujours information na oh nous c'est les carabana artistes na biso et ça li passe mingi et ça li vraiment passe mingi ndeko na biso Poso azoki pota munene bomoni na photo uti ko lekaningi lokolo panzani ningi fungami etanga ko ki bato mingi bakanza ike akufi Katiki biso pousse abeta ki 3 shit peut-être on boue on est tout na nemo ya makasi ya osakana te akoya ki ala goni bazo ganga bazo koloba balobi ke akufi ba ki te ki artiste na biso wana Poso tango baye pemeni ko sala secours ya artiste na biso nde ba ko mona ke zali Poso et tango ala muki yemoko courage nzamba pese courage atala bolokolo e panzani ndeko azali ko zwa lokolo na ye musuni ya lokolo azali ko benda yango ko kango do nzamba peut-être force moko na minute wana to comprendre gité
ndeko nazo poso azwi lokolo na ye moko abendi yango abendi yango ti bato mawa bazangaki te bamoni ndenge aza konyoka mpona kobenda lokolo baye kozwa ye bakei na ye na hôpital donc batongi ye 256 épingle ndeko na biso amoni pasi ya kosakana te mpona bato ya mitema malamu kaka nde tolobaka na ndenge ndeko na biso asala bino baplaisir bien ke bomona so mingi mpenza te na pièce théâtrale na monde ya théâtre azali toujours asalaka na ye numéro na ye ezali bongo 00243 97 19 34 620 donc botie 00243 97 19 34 620 wana numéro ya ndeko na biso poso bobi ka vie public tozala toujours mite ya malamu tosalaka émission topesaka information pour intérêt personnel te intérêt privé te mais topesi bino numéro oyo mpona baye ya mitema malamu kosunga ye physiquement moralement et puis financièrement. Merci na bino bato bolandaka avis public. Merci, au revoir. C'est parti. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.